Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koukengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya baini ya Congo, oh na landa te, ba disco ya lokuta ya ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa, Zoumel ebimisa Terminator Poasa, Roger Lungala Kota retraite. Zoumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo to yeli susu po ete tokoka kolobela bino pe kotalisa bino na oyo émission toutaki kosala na oitalaki bongo Martin Sali po ete tokoka kopesa ba réponse na bandeko mosusu oyo babengaki biso pe oyo bakomelaki biso pona komeka kolobela na oyo nyonso tu ndenge tolobaki pe ba misusu balingaki ete tokoka kobeta mwa sete na makambo mosusu yango wana toye po ete tokoka kokomplete masolo yango pe tolobela yango. Bandeko babolingo eloko ezali kosala mawa mingi epai ya bakongole mosusu. Bandeko na biso bakongole mosusu bazalaka tango mabe ezali kosalama. Okomona bango bouche bée. Ondire bazui kumba bache bango na bambebomi bale pe kangi wana mwaye balobe ezali te. Wana pona bango baza komona mabe bato bazali kosala ondire malamu na misu na bango. Mais soki mabe salami tango bato bakoya babanda kolobela yango okomona bato mosusu bazanga soni oyo bami monaka neti bayebi mingi bakombi kobima pona koluka siko kopesa conseil na bato oyo bazali koloba kotalisa efe ya likambo ndenge elekaki. Bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko kaka ndenge toutaki koloba. Bamakambo nyonso oyo bozali komona lelo bokamwa na bino te bandeko. Ezali na yango kaka ba accomplissement ya maloba oyo ekipe ya Radio Zoumel 1000 tolobaka
oyo nzambe lelo akomi kobimisa verité na yango oyo tango wana bato batretaka biso bafu bato batretaka biso bato oyo bayebi makambo te batretaka biso lokola ndenge babengaka bachindongo batretaka biso lokola ndenge balobaka bayuma me ndenge ezali wana lelo na banzi ete toza lisusu bayuma te pe na makomi oyo bato bazali kokomela biso na privé pe na ndenge bato bazali kobenga biso eloko nazali kosepela kaka mpo bato bazali koloba mama Rosalie papa Roger lelo penza topesi bino raison mpo ete makambo oyo ntango bobandaki koloba ngo tozali komona neti bozali kosala makelele bozali kodéranger biso me lelo tomoni ete bobandaki kobeta mbela mpo ete bakongole batelema tokomprenaki te na ntango wana me siko nde tokomprendre yango bandeko babolingo ezali esengo mingi ntango ozali kosala likambo na yo ata bato bakritike yo me soko oyebi ozali kosala yango na ndenge ya voie normale mpe na ndenge ete verité eza na kati ndeko komitungisa te yebaka ete suka verité ekoya kokota na ndako ya bato oyo bazali kokritike yo ndenge moko bozali komona lelo verité eye lelo kovanda na kati ya ekipe ya Radio Zumel 1000 oyo kobanda makambo ya Martin Sali bandaki ti lelo bato bazali kaka kobenga biso pe kosolola mpona koloba ete vraiment tondimi bamakambo lobaka ezalaki makambo moko penza oyo lelo tomoni yango pe esalami. Alors lelo tolingi totalisa bino ndenge nini soni esila na bato mosusu ya mokili oyo moto lokola Blandine Dianfuta azalaki moto moko ifale avanda kimia po ete akoka komedite na likambo asali ya mabe ameka kobwaka mabolongo asengela yango pardona miso ya nzambe me aza koyoka pe soni te aza koya liboso ya kamera mpona kolinga kodementir bamakambo ezali komonana pe si emonanaki banda kala me mpona wana nyonso tu tokoloba nanu mingi te na kosenga nanu na papa Botamba betela biso nanu mwa loyembo kuna na régie ebongo nsima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. motema mwangai motondi na ngele esengi présence ete mpe bwengo ote na bika spécimen mundele yo nde ndako oyo natonga na ngambo ya ebale pembeni ya kampelo ote mopepe ya mabe mema yo te o ete mpe bwengo nakobanga mbula ya mabanga lokola na ntango ya nowe mbula ya mabanga lokola na ntango ya jako etondisa ebale noki olimwenga ete mpe bwengo jeune homme confirmé na royaume de Belgique Combliche na Nantes Kilose na Vita Dikando Kilonde Antonio Masela bienvenue Mongondo Bookson Bukasa na Canada. Oh, etepe bwengo na kobanga mbula ya mabanga lokola na tango ya Noe mbula ya mabanga lokola na tango ya Jacob etondisa ebale noki olimwenga tolinganaki na bolinga solo ya profite nono yebo tolingana tokoma iliso na balimbango pepele ya metalo emekoko sainyango atako baini biso seliwa simopango dani lukoko patisimba na tosenga senanga
ekokauka eyebani te suka nango nzambe yemei nde ayebi David Kilunga nakosenga se na nzambe olinga omela lokola ebale mokolo ekokauka eyebani te suka nango nzambe yemei ye mokonzi etepe bwengo longolanga bato oyo bazalaka infidèle na bolingo Paolo kese nazalaka la confiance ntango ozalaka koloba ozali mobola ya lamour Charles Lola na leli Léonard Eloko milamo mosale mpona ngama ezwaka forme esika batie yango tolinganaki na bolingo solo ya profite Flami Minzeli Willy Muntu tolingana tokoma unison etepe bwengo cenga kabu lara de sainyango atako baini biso seliwa Eric Kabala abonné mena yame na London ye kuwi mambwe eloka beme ultimate yo Big Chance Kabungu Isata matela kuwi mambwe eloka beme ultimate yo Esco de Langu bebe Kanza o babe kuwi mambwe eloka beme ultimate yo Papito Mbala Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili ko betela biso bande ko ba bolingo toko senga na bino bolanda biso penza na bokebi na makambo oyo tolingi koloba na tango oyo. Bande ko ba bolingo na banzi bato mosusu bayebaka teke ekipe ya Radio Zumel 1000 ezali radio oyo tango bino bozali koya na ba makelele koloba n'importe quoi biso tozali bato oyo tozwaka dossier ya bamakambo pe kosala ba analyse pona koya koyebisa na bato tolobaka yango tango nyonso tu bandeko ata tozali kotia bino na kati na ambiance ya masolo po ete bokota na kati na ambiance na kati na
émission oyo tozali kosala po ete bolala pongi te toyebisaka bino bolandaka biso na bokebi po ete makambo oyo biso tolobaka yango pamba te po soki biso totomboli mongoko tozali koloba likambo yebaka ete toza deja na baelema nyonso quelque part wana moto akoki kowanga na yango akozala te pe soki balobi tosala justification na yango ekozala na baseconde seulement pe tolakisi baelema nyonso oyo ezali kolakisa ete toza komaîtrize makambo oyo tozali koloba na dossier oyo toza nango. Bandeko babolingo na banzi bamakambo oyo ya Martin Sali bato mingi bakokanisa lokola ekipe ya Radio Zumel 1000 tovandaki kimia tozalaki koloba te na ndenge bobengaki mpona koloba me bozali wapi makambo ezali konginda bobokanisi ete dossier wana toyebaki yango te toyebaki yango me tozalaki kozela pe bascorpion noir na biso na terrain po ete bango mpe bakoka kopesa biso quelques éléments. Bandeko makambo ya Martin Sali oyo ezali kaka bamakambo na bango te ndenge boyuti koyoka ke Martin Sali azalaki kokende kolala mwasi ya un frère combattant na ndaku na ye oyo ya bango ezalaki kopona esika te ezalaki na partout oyo ndenge babengaka ezwi pe mama oyo Blandine Dianfuta soki Dianfuta Blandine wana akomaki kosala meme bazua na ba réunion mosusu oyo ekomaki meme vis-à-vis bato babandaki komona okomona ntango mosusu soki Martin Sali azalaki kosolola na ndeko mwasi moko soki Blandine amoni suspect bakokende na pembeni wana réunion eza kosalama abandi kotia Martin Sali musukusuku to ngindis ndenge balobaka. Bandeko ezali na yango likambo ya koloba te tokotiela bino elema moko po tolakisa na bino ke makambo na bango ezalaki lisusu ya kobomba te ata ndenge bokoloba ete o Blandine alobi bandeko akoya kaka loba po ete soni ya boye akoki kovanda kimia te il faut aloba kaka aluka raison mais akoki kowanga na yango te. Papa Botamba tiela biso elema moko ebongo na nsima tokokomante yango na oyo etali bongo Blandine na Martin Sali ndenge nini bamakambo na bango bazalaki kosala na ndenge ya kolakisa ete bakomaki deja mwasi na mobali mpe bazwa ezalaki deja kosalama. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. C'est pas ton père, mais putain, tu comprends pas. Vous allez locater, mais respecte-moi, Sali. Respecte-moi, je te parle. Il y a la conférence. Mais arrête ta manie, putain, tu comprends pas. Mais Sali, quand je t'ai... Mais putain, tu me laisses. Mais je suis ta secrétaire, tu me parles. Mais non, mais je dis, mais arrête, je suis ta secrétaire. Arrête. C'est pas bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo yo penja botiela biso makambo
bandeko na banzi bouti komona wana ezali extrait totieli bino oyo ezalaki kotalisa ndenge nini Martin Sali na mama oyo Blandine bakomaki kozwa meme parti masolo ya parti bakomi kokotisa yango na kati na masolo ya bazuwa na bango. Tala ndenge Blandine akomaki kosala zuwa po nini amonaki deja Martin Sali miso komaki piaka kotala basi na kati ya salle pe alingaki atuna ye ba demande d'explication asenga ye ba demande d'explication po ete ye Blandine abandaki komona éclair te mais tala ndenge bazali kodiscuter Martin Sali alobi mais toza na réunion ozo comprendre kaka te mais zuwa ya Blandine oyo bino moko bozali komona abosani ke azali mwasi oyo ya libala azali na bana mitano pe azali na mobali na ye mais botala ndenge zuwa na ye ekomaki zuwa moko ya sans contrôle ezali mawa mingi bozali komona toyebisaka bino ke radio Zumel 1000 tozalaka na baelema nyonso ndeko komikosa na yo te soko osali erreur oyo okeyo olingi oloba opatapata tokozwa yo kaka na baelema oyo ndenge botiaka wana yebaka ete à chaque fois video nyonso ekotaka na internet ezala na YouTube ezala na Vimeo ezala na Facebook biso tozali na système oyo appareil te tango eza kokota mbala moko eza koenregistre pe toza kobomba yango na archive. Alors yango wana tozali koyebisa na bakongolais ezali mawa mingi mpona kotalisa moto oyo azali koloba yende azali mokambi ya parti me tala ndenge kindumba na bango ezalaki komonana na kati ya masolo ya parti bato baye na réunion po ete bayoka makambo ya mboka ya malamu entre temps ye président ya parti na ye Blandine ale baza kodiscuter masolo kaka ya zuwa ezali mawa mingi ezali mawa bato ya boende boza koloba ete baye po ba changer makambo po ete Congo ya lobi ezala bien bango nde ba diriger Congo na bozoba ya boye ezali mawa mama Rosalie na pesi o maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi bino moko bozali komona oyo ezali teke ya masolo ndenge balobaka de bouche à l'oreille bozali komona bino moko tozali kotalisa bino pe bilili ya l'appui bozali komona ndenge nini bato oyo bazali kosakana na bakongolais bandeko tomituna nana comment expliquer tata oyo Martin Sali na Blandine babengisi bato na réunion ya soi-disant parti na bango RCK pe batata minene baye bavandi kuna na salle baza kozela po bayoka eloko nini o Martin Sali ya koloba me tala batongo mibale bazali na kote ya ba escalier avant bakota na salle baza kodiscuter nanu pona ba masolo ya zuwa ba masolo ya ikobo ba masolo oyo eza kopakola bato botutu pe balobi ete balingi balobela bato ba masolo ya Congo botala kaka kuna na salle bato batondi baza kozela Martin Sali akoloba bakobenge pe président na Blandine Martin Sali na Blandine kuna baza kodiscuter masolo ya zuwa ekobo bandeko mama oyo penza kamwisi ngai mama Blandine ata yo moko yo za mwasi oyo sobota bana mitano bilenge nyonso tu mwasi ayokaka na mbetu na banzi oyo yoka yango ya ndenge na ndenge po modele pe na monalaki mobali na yo oyo ayaki kosala ba déclaration pona koloba ete bayibinga mwasi na ndimi teke mobali wana azali mobali moko alemba azali komona na mobali moko alenda pe na masolo ya mbetu po ete mutu na ye ntango natalaki yango ezalaki kolakisa ete mobali aza nanu makasi me eloko nini oyo yoke kolandela nani Martin Sali toyebi ete ata ndenge oza koloba ke Martin Sali fo elakangaki oyo na kisi ndenge bato bakomi koloba ke asalaka bakisi me yo moko mpo kokoza na présence d'esprit te ye moko komituna te mpenza oloba ke ndenge nini Martin Sali oyo un jeune homme comme ça
azolanda ngai mwasi mutu na sina boti bana 5 na bimisi bana 5 est-ce que ezali bolingo ya solo to ezali kaka bolingo ya ba mike oyo ngai naza kopesa ye ebongaki ozala na présence d'esprit yo kanisi moto lokola Martin Sali ndenge azali wana yo kanisi mpenza azalaki na bolingo na mpenza ya solo mama Blandine okanisi mpenza Martin Sali azalaki na bolingo na ya solo to kaka azalaki kolanda yo mpo kaka ayebaki ete mobali na ye apesaka mwa bambongo yo mpoza kopesa ye me lelo oyo ndenge mobali analobi ke atikeli yo bana mitano atikeli na Martin Sali bobokola bango Martin Sali akokoka bacostume wana na bamasolo kaka bascorpion noir babeteli biso bilamba mosusu boza komona Martin Sali abandaki kobetela tolo bacostume bacravate okomona aza kovimba Blandine mutu abandaki kopesa ye bambongo mpe kosombela ye te mama ata yo moko pona nini koyokisa mibali na bino soni boye mobali aza kosala nyonso abotisi yo mpe bana me yo oza komona mpenza ke wana ezali lokola chance Martin Sali aza comédien tala ndenge alali yo ozwi mpe eloko te ndeko mwasi Blandine tala sikoyo ndenge obebisi foyer na yo ozalaki na mobali moko ya malamu koyoka kaka nde naza komona ndeko mobali wana azalaki koloba namoni ete aza na motema moko ya bolingo mpe ya mawa mpe aza na mobali moko nayebi ete me kaka ndenge naza komona ene elobeli nde nayebi ke à chaque fois yo soko oza na problème oyo kolobela ye ahésitaka te soki moyen ezali asalelaka yo me mama Blandine eloko nini ekosi yo tala kutu Martin Sali bilambo alati na nzoto yo nde mutu osombelaka ye yango eza neti koloka ye bandeko ezala Martin Sali ezala Odombo bango nyonso tu badiembelaka kaka nsima ya masolo ya basi basombelaka bango bilamba Odombo kutake plus loin mwasi abali ye mwasi aloué sali ya mariage mwasi asombeli ye bachaussette mwasi asombeli ye costume na pantalon mwasi asombeli ye cravate mwasi asombeli ye chapeau bomonaka alataki ya mwindu wana mwasi asombeli ye donc mwasi afuteli ye meme mbongo mpo bakende kokata ye coiffe oyo ya Odombo ko babali ye na ndenge ya complet ndenge tolobaki te mobali ake kobala mwasi me ya Odombo babali ye penzako ya ndenge ya kobala bozomona te ke baza bato oyo baza kopesa bamalchance na bamasolo na bino ya komba eke lisusu epa Martin Sali Blandine kaka mutu akosombelaka ye babilamba mbongo mobali aza kopesa ye Blandine aza kosombela bilamba okomona soki baye wana aza kobombe aza kosala nzoka nde mbongo ya Blandine aza kopesa mbongo po ete atiaka essence kaka Blandine mpe toyoki lisolo ke apesaki Martin Sali mbongo moko boye po asomba mutuka tala ndenge bino basi bozalaka na bozoba tala ndenge bino bandeko basi bozalaka na bozoba boza komona oyo eza koloka te awa tokomi koyoka ke Martin Sali ndenge azali wana mobali ya Blandine akomi kokana ye po ndenge namonaki mobali ya Blandine wana na nzoto aza nango mais soki batelemisi bango na Martin Sali bo Martin Sali akokoka te akotindikela ye mpenza bambuma ya mitema oyo bibotu mpenzako Martin Sali na mdimi te kakokobunda na ye po aza komonana mpe aza na mwa konzo mobali wana Martin Sali nde kaka makasi ne na monoko nakomona mpe bato mosusu baza kokumisa kuna na nini Martin Sali mobali ya solosolo boye o mongala olimbo oloba ta Martin Sali tokumisi yo po ete mutunu eza kosala tala ndenge ochange masolo ya Congo lobi boye non bino boza kokende kokumisa ye mpo na masolo ke ayebi kosala mosala mbetu ezali mawa papa Botamba nakosenga na yo otiela biso siko ba image totala ndenge nini ndeko mwasi oyo Blandine
azwaki pe courage ya koya koloba mpona kose justifie na likambo alors ke likambo eza komona na boye basi mosusu ya courage bazali basi mosusu ya courage bazali bandeko oyebi basi ya boye bapesaka bato libabe en tout cas mobali na ye aza na raison ndenge abwakisi ye kaka mais ndenge mobali na abwakisi ye boye Blandine akokoka s'en sortir facilement aza déjà na bana basi bakomi kolo atako to oza kozwa mwa bambongo ya bana mais akokoka Martin Sali asalaka te Martin Sali vivre kaka sima basi bandeko na mawa na pasi yango na yebisaka bino tango nyonso ndeko ato moni congolais amamiki ka zaka alati na cravate na kingo lokola lolemo ngombe ndeko kopesa ye nanu confiance te vanda na ye po yeba ye soki Blandine azwaki temps ya koyeba Martin Sali na ndimi te kalinga akende kofungola makolo mais eza déjà erreur po ete modele alaleli mama oyo bandeko na mawa na pasi ake kolakisa Blandine oyo bamakambo moko ya mabe aye kobebisa libala na ye pamba papa Botamba tiele biso baimage totala ndenge nini mama oyo Blandine azwi meme courage ya koya pe liboso ya kamera po aloba basi ya courage bazali lokute eza komona na boye bandeko ezali mawa baimage s'il vous plaît papa Botamba. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, Lilo Miango. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je reviens encore dans cette émission pour effectivement parler aux Congolais. Tais-toi! bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo yo penja botiela biso makambo bandeko en tout cas mamo ya zana audace aza penza na audace après avoir misibisi kuna epai ya Martin Sali aza kozwa pe courage aza koya mpona koloba ete chers compatriotes je vais m'adresser aux Congolais. Vraiment en tout cas namona na ngai bato yoko oyo bazala na ba courage bana budeme ya mama oyo eleki oyebi ke Blandine diamfuto soki diamfuti la soki nani ozana ba courage oleki meme bana bude oto bande komona na Kinshasa ba bande ko tekisa ba bude na victoire yo penza modelo oyo mondenge osali oyo mwana na yo akoti na ndako briska monio na Martin Sali bolumbu oza penza na courage oyo ape oloba ete olingi yo s'adresser na ba peuple congolais oza na soni te mama soni esila yo penza situation ya mwana na yo oyo akomi traumatisé amoni bolumbu na yo amoni bolumbu ya Martin Sali na mabindi na soka ya Martin Sali vraiment mama okozwa penza courage ya penza koloba okozwa penza courage tombola mongongo
ba mama pona nini bino basi ya lelo oyo soni esila bino vraiment mokili ebebi akoya paza koloba bandeko na elongi yango ndenge esali oyo ndenge ekwanga ntolola osila soni mama yo kosadresse na peuple congolais ya wapi peuple congolais ya wapi yo lingi kosadresse na bango mama tuka mwasi ya sila soni bandeko mwana komi traumatiza moni bolumbu na yo ake komona na makata ya nani ya Martin Sali na mawa pe pasi papa Roger Lobata yo boko lobana papa en tout cas ndeko mwasi Blandine Diafutwa en tout cas quel courage maman ata kutu balobi yo nde motu soni esili po ete okendeki korecevoir mabindi ya mungala mais fallait ozalata na mwa respect pe ya bapeuple congolais yango oyo oza koya kosenga po ete okoka koloba na bango après avoir kosala babétise ya boye oza koya pe ozwi pe courage koleka liboso ya plateau kovanda liboso ya kamera mpona koloba ete olingi osadresse na bapeuple congolais vraiment bino boza kolinga kozwa biso lokola banani boza kozwa biso lokola banani olie oluka nanu solution ya mwana oyo amonaki bolumbu na yo mwana moni niar na yo mama ake komona lisusu mabindi ya Martin Sali olie oluka nanu solution ndenge nini okokokanisa po ete olongola batraumatisme ya mwana olukela ye psychologue jamais oye lisusu kaka na bameme bétise na yo mpona kotalisa bato mpe koloba makambo ya Congo. Quelle audace! Mpona nini boza kolinga kosakana na bato boye? Mpona nini boza kolinga kozwa bato lokola bazoba? Après avoir kosalaki ekobo oza kozwa pe audace ya koya mpona koloba ete nalingi nasolola na bakongolais. Mama oza na courage oza na courage ya solo penza lelo oyo na ndimi na makambo bato mosusu balobaka oyo balobaka ete soki mobali ya mungala meli lotoko soko akomi kolala na mwasi soni nyonso elongwaka. Je suis sûr Martin Sali abandaka komela masanga makasi avant matela yo po na ndimi teke Martin Sali ndenge azali wana abandaka kosala bolingo na yo na ndenge ya kimotema na ye abandaki kosala yango kaka po ayebi ke okabelaka ye mwa bambongo banini po soki batali na ndenge penza ya niare ya mamo asabimisi bana mitano na moto lokola Martin Sali sambongo akokota kaka bikotela te po toyebi niare oyo ebimisi bana mitano modele ndenge ezalaka na oyo ebimisi bana mingi te. Donc mama tika koya kosalela biso bateatre oza penza comédienne eza mawa pe pasi ata kutu mama bomengo asalaka bakomedi na ye me akomaka na niveau ya komedi lokola yo te Blandine Diafutwa. Vraiment oyo ezolakisa kaka ke mwasi ya mokongo akomi na bacourage azwi penza vraiment bindi penza ya mungala yango nde komisi ye na bacourage ya boye olie kutu ezala ta Martin Sali tobande kokanisake ye nde moto akobima moto ya liboso mpo aza mungala akobwaka soni me yo mokongo obimi liboso mpo oloba. Omoni ya solo penza lelo na ndimi mwasi ya mokongo soko abandi korecevoir mabindi ya mobali ya mungala akomaka na bacourage ya ndenge mosusu yango penza na moni yango ezali mawa. Mama Rosalie nazomteli maloba. Merci papa Roger kaka ndenge olobi ezali ya solo po ete
ezali nde biloko ya moto ya se oyo Martin Sali abeti ye yango wana nde ekomisi ye na bacourage ya boye po ete vraiment ezali kokamwisa na moma oyo olie apense nanu na esika abebisaki mpo akende kovandisa makambo na fami na ye abongisa foyer na ye aluka ndenge nini ya kozongana na mobali na ye po ete asenga ba excuse non jamais tala ndenge ye aza kobima pe azali kolota bandoto ete na parti politiko basali bakozwa eloko ya malonga boza na kolota bandoto ya baba kaka na bozobo oyo bozali kosala pe na baekobo bozali kosala bozali kokanisa ete avenir ezali mpo na bino bozali komikosa. Papa Botamba, to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Premièrement, je voudrais présenter mes excuses à tous les compatriotes, à toutes les personnes, à toute ma famille, à tous les amis qui ont suivi ce qui s'est passé récemment, dernièrement, sur les réseaux sociaux. Chers compatriotes, je pense que jamais depuis j'ai commencé la lutte pour libérer le Congo. Tais-toi. Avec vous dans le mouvement des combattants, j'ai parlé de ma vie privée. Et ça, malgré toutes les attaques que j'ai pu subir pendant toutes ces années. Je suis une femme, certes, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais mon cœur et mon âme, tout d'abord, est celui d'un être humain. Mais mon cœur et mon âme, tout d'abord, est celui d'un être humain. Papa Roger oyoki na mawa donc ye moko alobi ete son cœur et son âme ezali tout d'abord ya un être humain yango na omoni ete alobi indirectement mpona koyebisa bino ke yango na kokaki te akweyaki na tentation ya Martin Sali pe bakendeki kobeta ye basoka. Oui, maman Rosalie oza mpenza na raison ezali ke a reconnaître kokweya na ye po ete alobi azali tout d'abord un être humain molimo na ye pe na motema na ye ezali tout d'abord ya un être humain donc alobi indirectement ke akweyaki parce que tentation wana akokaki na yango te. Voilà wana bakongoli il faut comprendre ndenge nini ezali lokola tubela moko indirectement il faut kota na kati ya pensée ya maloba na ye pour comprendre maloba nini azali koloba et puis même ata soki aza kowanga na lobi asalaki yango te mais ba indice ezali komonana indice ya liboso na kosenga na bakongolais oyo bino bokolanda video oyo ya kosenga na bino bobanda koobserve monoko ya mwana mwasi oyo Blandini Diafuta soki Diafuta bobanda koobserve monoko na ye boobserve bakote ya mbebo na bapembeni ezolakisa ete moto oyo afibi mabindi pendant mwa ta molai monoko forme esali boko comprendre ke oui ekobo wana esalamaki ata aza kowangana botala kaka na monoko na ye ndenge esali kote ya balèvre na kote ya bacoin donc elakisi ete afibaki mabindi ya mingi yango wana ete esali ye basystème wana botala kaka forme ya monoko mpe boko comprendre makambo nazali koloba afibi yango mpenza ya mingi ezali ke Martin Sali afibisi ye mabindi na ndenge ya nko na ndenge ya mingi bandeko ata aza kowangana oyebi soki ye eye pa ya un spécialiste oyo ayebi ba makambo etali ekobo ntango akotala ye kaka na monoko akoyeba deja ke mama oyo afibaki mabindi ya mingi donc atika na ye kokosa bato. Oui, Papa Roger oza penza na raison na eloko yo uti koloba po soki totali malamu mobali azalaki na prison auti kobimakala te mais ndenge na moni forme ya mbebo na ndenge esali ezolakisa ete autaki kofiba lisusu mabindi to soka kala mingi te na 3 semaines passées afibaki yango peza kolakisa penza fresh ndenge nini bakote ya coin esali mwa muselu oyo eza kolakisa ete tango mwasi afibaka soka ndenge nini esalaka na mbebo ezali penza ya solo Papa Roger po ete depuis mobali pa bimi prison basala eloko te donc afibaki ya Martin Sali eza komona na botela ndenge asali mbebo yango bandeko na forme kaka ondire alingi afiba lisusu soka bandeko na mawa pe pasi bandeko komona ndenge nini ndeko mwasi oyo
amisambwisi likolo ya bisengo kaka ya tamuke ezali mawa pe pasi. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Mais ma deuxième interrogation, et c'est celle sur laquelle je me suis attardée à réfléchir et à comprendre. Quel danger est-ce que je représente pour eux? J'en suis venue à cette seule conclusion. Je ne suis pas un danger pour eux-mêmes, mais pour le régime de la Kabylie. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Yo mwasi ya moto soki mokulu eleki mokolo mosusu okobima na mwana na yo ya mosala. Yo elenge mwasi soki bakwiti eleki mokolo mosusu okobima na kuze na yo obosana ye. Yo mwasi ya patron soki bilulalula eleki mokolo mosusu okobima na sekretere ya mobali na yo. Mwasi abongaka na bakwiti tero mwasi abongaka na moyibi tero. En tout cas mwasi abongaka na lokuta tero. Mwasi abongaka na lokoso tero. Mama mama, ilonda mama. Mama mama, ilonda mama. Mère Bitilix mode Mama ya champagne Nami Doudou Tabitori Nanzela ya mino nakati ya ponton. Mosolo nakati ya PCRS. Mama lekie Lolima Donc ils aident le système d'occupation que je combats à nous détruire afin que cette vraie opposition muée en résistance aujourd'hui dans la diaspora disparaisse totalement. Tais-toi, tais-toi, tais-toi.
Si je suis ici, c'est surtout pour vous montrer à quel point le système de la Kabylie, le pouvoir d'occupation actuellement en République démocratique du Congo, a essayé depuis que le mouvement des combattants est né de l'étouffer ou encore d'essayer de le rattacher à des partis politiques existants, complaisants avec ce système-là. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Et je vais citer les noms, puisque nous avons dit maintenant au niveau de la diaspora que nous ne garderons plus secret les noms de ceux qui viennent délibérément contribuer au massacre de notre peuple congolais. Ceux qui viennent délibérément protéger ceux qui violent les femmes et les enfants en République démocratique du Congo. Ceux qui viennent délibérément protéger ceux qui violent les femmes et les enfants en République démocratique du Congo. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion rouge. Na Scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko mamo ya zana courage, mamo penza zali na courage. Yo penzo kozwa courage lelo ya kolobela ba makambo ya viol na Congo. Oyo yo sali na Martin Sali. Ezanga neti pe ba viola kiyoti. Yo yebi ba makambo oyo mwana na yo. Tango akotaki na ndaku bino kuna kidiba na bisengo boza kosala bolingo mwana koti. Yo kanisi mwana na va fungo la porte pour surprendre bino. Abandaki nanu kokengela na liduso fungola ti. Mwana wana ba makambo ayebisi na ba position oya monaki Martin Sali ndenge asali yo na ba makambo nyonso. Yango ne pesaki mwana wana akoma traumatisé. Mwana moni ndenge nini Martin Sali zo kanga mama na luketo za ko tombola lokola mbadi ya fufu. Peko kitisa na système ya sopa kundungu. Yo kanisi mwana mona nyonso te mwana yebisi papa na nyonso po papa na bo ex na yo lingi koloba nyonso tout est liboso ya caméra. Po na respect na yo. Mwana lobi papa modèle nani Martin Sali sali mama na kamweza ko kanga mama na luketu boyo komona balusi mama tche mutu na sa tomboli mama lokola nani mbadi ya fufu. Alobi komona mama sele da panzi makolo bandeko. Alobi azoko fiba mama na seneti azoko lembula crème bandeko. Balobi yango nyonso ba makambo ne lobami. Ba scorpion noir ba pesi biso ba nini. Donc mwana mona ki ba position moko yango ne pesa ki akoma ki traumatisé. Makambo Martin Sali asalio mwana na yo mwana ki nyonso. Ndenge Martin Sali asimbio na luketu a tomboli yo mutu na se ya tomboli yo po aluka moye akende ko fiba nzoto ya biso ba mama amona ki nyonso e bongo ba biloko aboy okoya ko yebisa biso penza makambo ya viol mwana zana nu traumatisé ndenga monaki mwana lobi ke ndenge modèle bakangi mama baza ko tombolo ndenge bazuisa ya mbadi ya fufulo na nini na kota mutu baza ko tombola yango bandeko. Ba position pe bo saleli bolingo ngo en tout cas te wanako ata bato yo balobaka o ba violaki bango na nini te oya bino eleki Martin Sali modèle a saleli yo bolingo penza mobali yana soki alobi atika ba makambo po ayoki ya mingi oya moni oyo mwana yebisaki ye mobali na yo komaki traumatisé. Mwana lobi papa modèle ndenge bakangi mama na luketu batomboli ye. Na mwana kanga tatango bimisi lolemo azako le somo bandeko oyebi ba makambo elobami awa po nyonso elobami te. Nyonso liboso ya kamera elobami te po na respect mais bandeko mwana wana ba makambo alobi yango ne pesaki mwana trouble mbala moko mwana azue émotion abimi na libanda kena baninga na ke kobunda.
kanda wana oyo ndenge amonaki mama mbala liboso mwana mona mama na ye bakangie na luketu tala kaka Martin Sali encore mungala soki ekomi makambo ya kolala mwasi bangala ya mibali bakomaka na force moko kondima te akangi mpenza Blandini na luketu atomboli siko Blandini mutu na se kote ya mataku likolo ye siko aza kotala mataku yango bo po aluka mwaye alembula ye banini na ye makambo wana nyonso elobami eza somo mwana moni babiloko oyo elekeli ye modèle Martin Sali akangeli ye na luketu mpe atomboli ye mpenza ko ye asali écartement ya bajambe mpo alembula o na systeme oyo balobaka papa olukaki yango okosisa yango wana mpenza oke makambo babandaki kosala somo lelo mpe baza koyamba koloba ke ezali mpo babandaki kobundela Kongo yango wana bazali atake n'importe quoi mwana kamwa alobi ndenge nini baza kotombola mama boye ye mpe kuna Blandini telme esengo asili systeme ya écartement baningi akoyeba teke mwana aza komona nyonso tala ndenge atraumatizaki mwana Martin Sali yo mpe mwasi ya bato kobanga te kokende kokanga ye na luketu boko kotombola ye lokola mbadi ya fufu mpona nini okoki kosala baevre wana te pa basi na yo ntango mosusu mwasi na yo ya ndako alela kosala babiloko ya bongo me kokende kosala yango na libanda kuna wana nyonso oza kosala nyonso wana mpo Blandini wana zwa mbongo mobali na ye epesaka ye akabela yo Martin Sali asalaka na ye pete chômeur moko boye na kati ya poto aliaka kaka mbongo social na bambongo basi baza kopesa ye kosombelaka ye bakazaka komona alati pambi mawa pe pasi kokamwa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Donc il y a une procédure judiciaire qui a été mise en place. Cette procédure judiciaire met en place plusieurs personnages. Andreas Mouzon, Papi Volcan Mbombo Mbango, Pacheli Mikobi, Lobobo, Baba Masombo alias Stefano Arani, Jimmy Katalai, Jean-Marie Mboyo, Dieudonné Djamba, Antoinette Motuta, Louise Kolokusu. Tais-toi. Peut-on confirmer qu'il y a eu un complot, qu'il y a eu un plan, qu'il y a eu des financements? Tout à fait, nous le confirmons. Ça fait déjà plusieurs années que nous savons qu'il y a au sein des combattants des infiltrés, comme on dit. Et ces infiltrés-là travaillent aussi bien avec nous en étant dans les marches, en faisant des vidéos, en criant « Kabila dégage », et aussi bien avec ce pouvoir d'occupation, la Kabylie, en allant leur donner des informations sur nos procédés, sur nos stratégies. Tais-toi. Parce que notre but, notre devoir final, c'est d'aller prendre le pouvoir dans notre pays et de pouvoir mettre en place tous les acquis, toutes les revendications que nous voulons pour notre peuple. Vous confirmez aussi que vous avez des entrées au sein de l'ONU. Nous avons effectivement, en tant que un des premiers mouvements dans la diaspora, reconnu publiquement, politiquement, socialement, économiquement, des entrées auprès de l'ONU, des entrées auprès des ministères des Affaires étrangères, de la France et d'autres pays, des entrées auprès de l'Europe, de l'Union européenne, des entrées auprès de plusieurs partenaires économiques et politiques. Y compris certains ministères dans des divers pays africains. Tout à fait, tout à fait. Et à ce titre,
je vais revenir un peu sur l'actualité, puisque je pense que c'est ce que le peuple congolais attend. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus, parce que je pense que les Congolais, enfin ces Congolais-là, ces combattants-là, ont montré leur bassesse d'esprit. Les Congolais, enfin ces Congolais-là, ces combattants-là, ont montré leur bassesse d'esprit. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko mamo ya zana ba courage hein? Na ye mutu bauti kolala mwana na ye amoni ndenge baza kolala ye. Na ba Congolais oyo aza koloba baza na bassesse ya esprit. Nani penza aza na bassesse ya esprit? Ah! Blandine Diamfuta. Ah! Mama. Oyo nyonso tu kaka. Soka oyo. Martin Salia beti yo yango na nde komisi yo boye misu makasi ndoki te. Lelo peza na ndimi soki mungala si a beti yo biloko ya moto. Okoki meme kondima ete baboma yo po protéger moto oyo alalaki yo. Mama, yo komi koloba ete ba combattant baza ko dénoncer makambo yo salaki bango nde baza na bassesse d'esprit. Yo nde sikoyo koloba ete makambo salaki nde malamu. Mwana moni ndenge bakangi yo na luketu batomboli yo lokola mbadi ya fufu po balembula yo kuna na se wana nde oza komona yango malamu. Mawa pepasi. Bato baza koloba bazwa Kongo ya lobi po bakamba biso mawa. Mawa na yo soni te misu makasi. Oza penza na courage hein mama. Oza na courage. Na mawa pepasi. Papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Aujourd'hui, moi j'ai été amené à rencontrer Jean-Martin Sali. Jean-Martin Sali qui est le président de la République du RCK, excusez-moi, je dévance. C'est un lapsus, mais c'est un lapsus révélateur. Parce qu'effectivement, il sera le président de la République démocratique du Congo. Tais-toi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Boniko Blandine Diamfuta bilobela ya boye. Président de la République wapi oyo Martin Salia kokende kozala président de la République. Ba révélation ezanga mutuna makolo. Martin Salia wapi. Oyo ba question ya pamba ya mike baza kotuna epona mboka na ye la République démocratique du Congo. Azako kokapta kopesa ba réponse te ba kotuna ye ba makambu ya PIB. Azako yeba te. Wana ndango koma président ya Congo. Po asala nini kuna? Boni bilobela boyeko omoni soki oso zwi soka soki mungala sa tindikeli yo soka na kati okobana koloba na ba makambo mosusu oyo après mission komi komituna men na lobaki nini eloko nini etindaki nga na loba boye. Papa Botamba pardon tiela biso na luba image totala mutu oyo soi-disant akozala futur président ya Congo ndenge mama oyo Blandine Diamfuta za koloba. Tiela biso ba image toyoka nanu Martin Sali na bituno batunaki oyo amelaki pema oyo akomaki kotoka bandeko na mawa pe pasi. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Zoumel 1000. Vous venez de parler politique et économie. Est-ce que vous connaissez le PIB du Congo? Bon, le problème du PIB du Congo, je ne peux pas dire que je connais ou je ne connais pas, parce que je ne suis pas
au pays, au Congo, je suis en France. Mais si on parlait plus de ce qui concerne en France, ça, je vous dirais. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo yo penja botiela biso makambo bandeko botala kaka bino moko ndenge moto bazali koloba yenda kozala futur président ya Congo oyo na motuna bazali kotuna ye po apesa PIB ya Congo aza koloba ete soki nazalaki na Congo nde nakokaki koyeba me lokola naza na France nga naza kotala kaka makambo eza na France wana nde okokotuna nga motuna me bandeko aza ta na boule te ya koyeba ke PIB wana akoki kobeta yango a partir ya internet pe akoyeba mbala moko me aza na boule te po nini baza kaka na kati na loyenge omoni ndenge bakokosa bato oyo tokotisaki bamikanda tozali rekoni na oni tozali rekoni na boye bamakambo kaka ya lukuta na lukuta ezali mawa yango wana nayebisaka bino bakongole bato nde baza kolalisa bino pongi yango wana moye bozwa makanisi ya malamu mpo na mboka eza te botikali kaka stationne esika moko na badiscours na bango lokuta olie bon avancer po ete tokende kopesa mboka na biso Congo maboko botikali kaka na badiscours ya bato yo boza komona nete ndire miracle moko ekosalama ou bien Congo ekokoma paradis après na badiscours ya bato ya lolenge boye voilà moto nani Blandi naza koloba kokoma président ya Congo tala kaka na motuna batuni ye ya PIB ya Congo boyoka kaka bino moko ke soki nazalaki na Congo nde nakokaki korépondre yo me lokola naza na France tuna ngai kaka makambo ezali na mbwa nayebisaki bino na émission oyo eutaki koleka lobi tosalaki nalobaki ete Martin Sali eloko ezali kaka na cerveau na ye wana ye aza komona kaka banzoto ya basi ndenge nini soka na ye ekoki kokota eloko etondi na cerveau na ye yango wana ye aza koyeba eloko mosusu te bamakambo nyonso boza komona ya bakomba oyo banini baza kosala yango kaka na loyenge me makambo ya mboka Congo ayebi na ye te eloko moko te ayebi te ndenge azali wana ye aza komona kaka nzoto ya Blandine ndenge nini nzoto ya Blandine ezali me eloko moko aza komona te talata yo moko papa Roger pardon lobananu papa vraiment bandeko eza kosala pasi pe mawa eza kosala pasi komona ndenge nini Martin Sali oyo baza se prétendre ke yenda kozala président ya Congo lobi mais na kati ya cerveau na ye eloko aza komona kaka banyar aza komona kaka banyar ya bamama combattante mais tala na question bauti kotuna ye na oyo etali bongo PIB ya mboka na ye mpo na ye aza kokanisa ete mpo azwa resultat wana il faut azala kaka na Congo awa na poto moyen azwa yango eza te boza komona bato oyo baza kofaire voir biso ke bango nde balingi bakamba Congo ndenge azali wana kaka ndenge mama Rosalie alobaki c'est vrai ye mpenza soki akufi lelo bazwi ye balobi basala ye autopsie bapanza ye cerveau bakomona kaka baniare na baniare kuna na kati eloko mosusu eza te okomona bakoganga bamama na biso baza viole banini alors ke bango moko ba grand violeur
ezali mawa mingi, ezali mawa. PIB ya mboka na ya zolo kolobake po ayeba yango ifale ya zana kuna na Congo. Ah lokola za na France moya ayeba yango izate. Ah mawa pe pasi bino moko ba Congolais bo jijaka bat na bino boza koloba ete bango nde bakozala ba futur cadre kuna na Congo. Bo jijaka bango mawa pe pasi. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît.
Mama,
Masika Juke. Bandeko babolingo tokomi awa na masolo na biso tozalaki na yango po ete minute na biso esili bongo kokoka tolingaki kaka kobakisa mwa komplete kaka mwa moke na oyo etalaki bongo ndenge nini tango mama oyo Blandine asali video na ye ebongaki malamu tolobela yango pe tokoka kotalisa na bato ke ye azali moto oyo akoki kofungola monoko te lelo po aloba na kombo ya Congo to aloba po na ete bango nde bakolibere Congo oyo ya boye maloba na ye ezali lokola bazali kopakola libabe likolo ya mboka Congo. Alors bato ya boye il faut tokotelemelaka bango pe komettre bango de côté po ete bakokaka koloba bamakambo lisusu ya Congo te parce que bazali kosala bosoni pe basali bosoni. Pour le moment, bazali bato oyo bango kofungula mbanga te bavanda nie batika makelele po ete eza kolakisa lelo soki bazwi Congo bakokende kotia kaka désordre na désordre et surtout na oyo etali bongo masolo ya ekobo wana nde tokoki kondima yango te. Bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! yango ya bien Keba Cristiano Sakweno Josar Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça. Adiansi mokongwa koba
Kisase Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane, 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 tuzolane bayaya, tuzolane, tuzolane bayaya, tuzolane aye. Soba de soba Soutiat Tuzolane, 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 tuzolane bayaya, tuzolane, tuzolane bayaya, tuzolane aye. Viva, 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 Président Bacheli, viva, 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 Femabeya, viva, 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 Serge Moustassa, viva, viva, Maître Witolo Beya, viva. Voilà, Kita Nase, Kita, Shawi Lindinga, viva. Comme Kita, Nadimu Penda, viva. Ibal Tekete Kita, Dafucha Beni, viva. Roger Iso Kita, Panama ya Tambwe, viva. Voilà, Faustin Paka Big Master. Yakeo Blaise Sasa Anyati Mobomba Koba, De Gaulle Moulumba Anyati Mobomba Koba, Anyati Mobomba Koba, Horizon Masamba Anyati Mobomba Koba, Anyati Mobomba Koba, Anyati Mobomba Koba, Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona, Atele Makina Poe, Ure Katani, Atele Makina Poe, Yajosa Ramoni, Atele Makina Poe, Ure Katani, Atele Makina Poe, Eric Elena Moni. Viva, viva Eric Masea, viva, 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 Bana Mamre, viva, 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 Ititi, viva, 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 Bana Gini, viva, 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 Bana. émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozana te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpo na bino tosiki wana mpo na lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpo na bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.